Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox. Il n'y a pas de dire. Vous savez que, n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, minene. Salut chers amis internet, salut à tous les fidèles Nyon sur ma message dans Kolanda Jericho Betox D57 émission internet. Moi na mobali ya Saïla Rabino toujours musala nenge na kibonzambe nenge ndimangai sana toke na ba porte na bino o sepela nanga makasi ngape na sepela na bino makasi partout dans le monde entier vraiment na pesi surtout ba minanga ya Facebook et puis ba minanga ba WhatsApp na pesi ba mbote belé na émission nanga masolo a mikolo lelo vraiment bo moninga naza tout en noir vraiment tout en noir ils ont langage moro donc vraiment tozana mawa vraiment à complicité na stario moi na mobala mwindo asimbi caméra et puis bato nyoso bolandaka biso na chaîne oyo elengi na biso TV ya yemoko mwana mobalo azolo bana bino liboso oyo Jericho Betox D57 oyo asalela bino na bisa bino chaque fois bo s'abonner et puis na chaîne moko oyo eza partenaire Africa Telema TV oyo ya boss ngala na pesi ba mbote belé et lelo Jericho Betox toza vraiment na mai na miso artiste vraiment te perdre moko ya biso. J'espère que Asali a marqué ba print, a joué quand même banzonzing, a joué ba film belé oyo boyebi vraiment au moment déjà na Facebook nanga ba belé ba ndeko tuna est-ce que c'est solo bien c'est le kuta il s'agit bel et bien de Jires Cindy oyo aza moko ya groupe Choc Mokili, Asami Mokili, il y a un zolo baba mes condoléances là où vous êtes et Zala Makasi Kalamingite na bane utuli ka to perdaki maman na biso ya ber lelo juste to perdre Cindy o aza moko oyo parmi ba soda o ba bundaka na kati ya groupe ya Choc Mokili. Alors lelo lokola les actualités moko zo dominer et puis tournage yango matin yango ekangi bango brisque bazaki en plein tournage lobby bané ko tourner vraiment groupe Mobimba tant sangwane komaki en tout cas mutu akokanga mutu ya kosimba mutu azalaki te po nga na vanda pe na Jires na vanda na Cindy c'est un garçon poli oyo asolaka bien ezaka to témoigner te po tant azaki na bomoi non asolaka bien soko soani na vraiment soko soani na vraiment c'est que yo mutu tout moli po asolaka bien. Alors tozana moko oyo azo évoluer pe na groupe Choc Mokili ya Saï Mokili il s'agit bel et bien de japonaise oyo Chantal Nasala na bebisa kombote Chantal Nasala oyo azo évoluer pembeni ya moko oyo batikela bango lokola za titer on azo pesa pe mbote nazo ba condoléances leader lava zala makasi toyebi ke yo na minute za papa président Sami Mokili pas za papa na ngambo ya poto kuna donc bozala makasi et puis ba coquette surtout mutu oyo ba na bando mone trop na yepe ti de ngange na ebite ero soka za ndenge nini. Bonsoir maman nanga. Bonsoir. Alors eza pasi ko perdre moko ya groupe na bino vraiment eza pasi lokola nga zaka chaka Kongo na mibenga chaka Kongo ya ba artiste comédien na ninga kolobela artiste nyonso tu oyo azo évoluer na monde oyo ayebana te ngai gérer na loba yango na saka chronique te po ba pesa ngambongo na saka chronique po to aider bandeko na biso to sala pe promotion bandeko na biso lelo likamo ekweli bino na groupe na kati bozo tourner sangoye Jires Cindy akufi yebisa biso nanu ezaki na ndenge nini ta sangwane komela kibi eza pas géré soki na loba pona Cindy donc ça comme surtout na matoi na nga liboso babengaki nanu président Batista tozalaki na ye na tournage tozalaki quelque part kaka ne tozo tourner tout devant quelque part appel eye ekoti ke Cindy akufi bon na yo ne to blagaka na monde na biso meka président zo blaguer na ye azo tuna Cindy wapi na soza ki curieuse ya koyeba le président nini abi Cindy akufi zo na téléphone apesi na téléphone tabenga ki kadi o ya coupe sans souci ton ami téléphone Cindy akufi en tout cas na koka kité tozaki pena tide to bandi ko lela donc ki panique ko sakana te la va bidon
ne tokomaki biso na groupe tokoka su kotourne te tokataki tournage tozwa mwa makasi toluki tokepa na bango nde tokoni kutuma tournage ya lelo me na pasi na motema kozanga Cindy groupe ya na pasi tokoka te dozali mwana moko na biso donc Cindy ayaki camarade na biso ngai nazalaki boye namona omona Cindy lokwa moninga na nga mwasi tozola na Cindy ata totourne bilamba na miso ya Cindy tobanga Cindy te donc azalaki moko mpenza na kati na biso so omoni coquette moni japonaise moni tide omoni Cindy na kati ya batuka tika biso te mwana moko respect ya te po akufi lelo toloba bolamu na ye Cindy azalaki respect tokotinda ye Cindy sala boda komaki lokwa donc nayebi te na oloba nani na biso Cindy. Voilà, ça passe mingi vraiment star. J'espère que tant que japonaise azoloba na montage wana bazo défiler malgré tout vraiment bolimbisa biso azapé na ba titre belé au japonaise au pesawa bandeko msupe boyebi ete na bandeko boyebi bo se souvenir na ye mais photo na ye déjà j'espère que né na oloba bozo défiler bozo mona ngwana photo na ye obo tozolobela akufi. Alors diksango ya mawa nga vraiment liwa na ebité et dérange quand makasi na bakate na lukana imaginer mais ça nzambe mais na lingina lo baswe lo moko ba congolais to lingana lelo Cindy akufi lobita on a publié ngonga ba informer nga pa Mirma a tiango na groupe na ngai pona na groupe moko ya WhatsApp na sala ato ya maboki a publié on a bine Mirma na bi ozandoki atindi nga kutu voice abi je ozobenga ngandoki ndeni Cindy akufi ya solo na zaki na taxi na bato to zaki na mo taxi na nozoke wileri na gangi na kokaki te na kokaki te na komi pa ya on azo pesa mbote louange oyo azo évoluer pe na groupe na lelo sali groupe na louange kamwe bato tozaki na matembo donc bato tout babandi kolela Cindy akufi ndenge nini ele master moko asalaka théâtre abimi wana bi non Cindy akufi te nga na otomone dernièrement na tournage nga bi papa Cindy akufi. Donc ozoleka ya président Baptiste afili a ozoleka Cindy a joué qui? Oui, Cindy a joué qui nga moko pe na joué na film wana na joué camarade ya Tatou Guilin to saki pe na Cindy bovandaki pe yo Cindy coquette Cindy na mwana poto moko ya kotala bango obiki ngezo lekela nga makasi vraiment mais nga na passer message oyo pourtant to lobela Cindy ndeko atiki biso ba journaliste to ba chroniqueur ya internet bo vérifier ka information moninga nazui moko ya groupe choc mokili ya sayi mokili donc nazozo information na source ba journaliste bo publier bolobi Souza de Monica akufi na monaki pe bino ba publication ya nde bo publier yango moni fali afingi chronique afingi ba journaliste bo pese opportunité na un musicien afinga ba journaliste moni siko to tika biloko neza ki bonde côté et puis bandeko boloba ke to publier Cindy po eza baise te voilà balobi siko awa to confirmer ngo Cindy akufi yebisa biso abelaki bon Cindy abeli mais abeli vraiment mingité pour nga na yebi kana to père de maman na mois de juin tozaki na Cindy to ce ko bela akobela peut-être 2 mois pour to uti dormir to kende ko tala e to zo seka Cindy obiki na tika bino film obotiangai na ko jouer film o to zo jouer to zo tourner Cindy fala tourner mais subitement to kaka lobi ba bengi biso Cindy akufi lekeli biso to kende tina famille na ye solo là qui mais basali moi trouble kuna bana quartier basali trouble ma case on a ni Cindy akufa ka boui pour adapter na témoignage na quartier na escavandi na bombo kuna bana en tout cas ça un témoignage attends un témoignage bana quartier basali trouble ko ça la trouble c'est comme si peli ouais lelo ba comme le baka ki balié basali boui yango peut-être bana quartier basali trouble oui Cindy va total libre Cindy ba botama 6 ndenge bazo kufa nde ba botama moi bon oui moi ça kufi ya mibale ya misatu ti Cindy 5e donc tika na ndeko moko ya mwasi ne Cindy azawana so totali bien liwa Cindy et outi na famille na ye. Ah bon oui alors eza pasi tokangi mutu ndoki awatie mais to ngito baboué par rapport ya président Sami Mokili azana poto na groupe choc Mokili bo s'organiser ndenge nini est-ce que programme de GC Bimi poto yebika kufaki déjà lobby est-ce que programme de GBimi organisation bozo ça ndenge nini peut-être au bana poto batala ka bibiso batala ka bino o ba ko za ba yeba déjà image ya programme bon programme pour un pesamité pour président Sami Mokili na zolo babolo landa donc to kaba to ke na famille to solo li après président après ça sous programme na ndenge to sala pour na ko enterrer mais programme normalement na pesamité pas to kufaka ailleurs na 10h
na pesamité bon bana poto o bolan o bozolanda biso o wayebi ka koyede biso boyebi ndenge tosolola na ba WhatsApp na Facebook bozo ba programme sous par exemple pas Cobetox soyo lusungi boyebi ka ne bosala boyebi ne bozwa biso wana pena eza domaine nanga botika ngana lobelango po ndeko nanga mwasi japonaise alobelango yango ngaso na mibenga chaque Congo ya artiste comédien parce que nazo luka kutu moyen malgré que président ya ba théâtre ngona ba voter te tisikoyo président ba voter wana ngai moko na ye to kova na kiti donc les intermédiaires à mutu te ceux que ça fiston sai ceux que ça ya modéro ceux que ça président bodo to kova na ngana ye na kiti to solola likambu ye tali ba artiste et comédien ndeko moko auto yebisanga c'est un Nigérien ayesinga bi Géry même na Côte d'Ivoire ceux qui artistes azobela ba sengela ki aide mais na Congo bande ko na biso ba mona ngo mabe non président vie de loin on a pesa mbote dernièrement auto lobelo ko mo bi artiste comédien presque tout majorité on peut comment qui azawana président vie de loin to zaki alors que le moko capital abi artiste comédien nyoso peut-être exception mi balé mi sato mais artiste comédien moko ta botama na famille ya ministre famille ya mukonza mboka famille ya to uta akala ba vie ya passe donc tant to sala makambo to sala pe poto koma bato na famille ya pasité tant on fait venir bato tant on se faut pas soutenir yo c'est ça bongo yakate ko uta na famille ya passe ndio lukalisungi non poni to yeba na mokili poto sunga nati siko lelo o yo zo sala émission ko lobela pona sindi eza ko sunga eti kasi voilà le plus de l'autre côté nous aussi allons pour amour aux qui dans pour c'est ça voilà alors j'espère que vous comprendre lisungi au sala bien pour nengeni ni ba sala organisation makambwana nengeni ni makamtu ko tambola j'espère que dans le betaka c'était bandeko bolemba biso te bato loko ba kumu ya papa motema mère rêvé ba enji sukari ba ya fioti kutu ya fioti vraiment ya fioti na peso ba mbote bena mama dobo zana kimia na bike bino pe bozana moi problème vraiment to koloba na télé boyete bozana moi problème vraiment nzamba ko sunga o tchalo boko José de Londres Sida Bilele na mama Charlie Malula yana nga sami mokilo pe akufeli mwana po yende papa akufeli mwana siko yebisa biso Cindy a joué les films et le coup de film nini là nous sommes rappelé bandeko ba Hollande biso ba ko se souvenir ba ko taper ba moko aye yonde peut-être mususu pe amona ye mais attira pe attention te a joué ba film le quoi nini mi penza o boko mona vraiment si a joué ba film belé men banzonzi na kota mais o ya biso o to sana na groupe na biso kota pe na net boko ta la ye na matanga boko ta la ye na taba bo mona Cindy azali Ezali, oui, Ezali, ça les Ezali. Voilà, artiste, j'espère que l'artiste aura toujours ma printe. J'espère que wana izaba effort na yatiki vraiment toujours c'est dans la famille na artiste, surtout artiste boto sungana. Lelo koma matanga ya artiste faye bana makasi boya relaxa mituka boya relaxa ba mbongo ba basi na poto batine la bino bakanga bokanga bango ba kisi batine la bino ba $1000 ba $2000 pour nga mikolo na olobango bana basa poto fo bosambela makasi po mibale ya théâtre bazokanga bino ba kisi makasi yo posa mo sa poto te ozama olobango nga mo sa poto te bo biloko lataka banini te biloko lataka eza ba fan na ngai leti ba enji sukari batindela ngai ba filobo nani comment on appelle c'est Mayas motema Jansi Mayas batindela ngai donc bo pona matanga te po nga na kozana micro na nga wana na caméra na nga wana pour nga na zawana nde pona ko telemela banti valeur donc matanga ya Cindy photo lela comme artiste et puis azamo na moko ezala mutu mususu ya japonaise akoza la joie kana ye maza respecté mutu mususu akoza joie banzo dinge bele azana succès maza respecté mais Cindy na milieu ya théâtre ba féliciter makafité aza pas kufité mutu no azo recevoir message oyo azo sutuka no Cindy te amona moko très poli boko tinde 50 fois okende so to ko vandi beto tourner Cindy sombela solipa Cindy somba carte Cindy salabo azo ko sala yango en tout cas aza respect eloko mususu elekeli ngai bato ebele leti tendresse la sirène tanga moi na publier on a kati ya groupe sikoyo ya Océan Olivier Mandela o ya groupe à WhatsApp agangi achelinga so alobi ayebi ke Cindy aza na Angola akomi na kini ndenge o Cindy ayaka pona biso ke liwana euti na famille Cindy ayaka na matanga ya grande sœur na ya kufaka
les Cindy ya kuna yeba yaki malade après akufeli awa tendresse to joindre na biso okuta tendresse na Cindy na groupe asali mokili to kuta bango il a qui makasi vraiment l'autre. oui sur to tourner ba film sur pas tendresse grâce à Cindy pour ni mazala pourtant tendresse que braza mais les autres tourner pas na bango pour na Cindy mais ma biso kuna. Voilà, j'espère que wanezaki message oyo ndeko na biso japonaise yaki pour à transmettre na bandeko nyonso reste à programme même sur programme ce que bimi naza on a toujours bango ba ko benga ngana on l'appel na bango pour te pesa bino programme bana poto nyonso bandeko nyonso bolingaka théâtre congolais. Alors japonaise mot de la fin non quand même na bokabwa na biso oyo na émission oyo et puis na bandeko mususu ba soutenir bino ba bengi bino déjà pour ba compatir na mawo bino bozana. Ah donc merci Géry pour naïbi kene bon na pour na moni keza chroniqueur de bossa bengi biso ezayo pour opesa message ya liwa Cindy. En tout cas merci pour tiki bisoté pour soutenir biso. Bon na tout ça kana ba fan nanga oya kufi azanga yalo kwa ngana kufi siko neti yo galwa zoka ngana kufi osani Nadine Muswamba motema ya miblo système à coup d'œil boye de biso Michael Kavena don fils Mwamba petit frère nanga oya kufi boye biye Cindy na lia kanena melakana e don na para na iloko munena ko sala poza tape na mbonga na ko somba sekaya so mpe libulu na kundi Cindy neso ba fai nanga nyonso ya partout. En tout cas, vous soutenez biso, vous tika biso te, tout le monde a biso na honneur, pour tout ça, total la bino, bah ouais biso. Hein, mado kinselo, bébé, malunga na bengo, bobo, tiala, maman la merdi, yo yebi. Ma Evelyne Magri, ombali, moté ma Jean-Pi ombali, vous tika ngate triple M, femme légitime, kamani nanga moni mondo mos, na kufeli tiki maramnas na kanabino voilà ceux qui bato ba balingi ba benga par rapport ba programme sous koya numéro de contact na yo quand même to ya groupe ah so boni bo benga na 0 bon code na biso boyebi 243 9 98 37 89 28 bo benga sous na 09 42 43 46 ou soit na 09 98 65 81 60. Voilà bonjour biso directement même na WhatsApp même numéro bonjour biso. Merci beaucoup, j'espère que bozui programme nyonso to message il fallait les cas normalement pour na liwa ya Cindy et puis tout à l'heure ba auto benga siko ba tout mususu ba publier sur Modero Kofi do botika et puis je vous confirme que Modero azali akufite eza mwa malade etungisa ki botika biloko bosala ka na ebite sobi mutu na bino ezo sala bezo sala te vraiment hein batu bo sala bongo. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso, j'espère que ese bino ngaza tout en noir pour tukufeli ndeko Jires Cindy oya tiki biso et merci na bandeko nyonso bolandi biso sema mayas yebika ka ndenge ezalaka et puis na bosanité JCK no Real de Madrid na peso bambote belé masananga Rodrigue Dimo qui a bougé hein. Merci beaucoup quant à moi na me remercier Stario moi na mobala mwindu entre temps il m'a passé ma micro ça la mission ma solo ya bolingo mais entre temps pe réalisateur alors to kuta l'émission koya kaka na kibonzame toujours mais bato na solo qu'il faut bazonga bato bo s'abonner toujours na Elengi na biso TV et puis na Africa Telema TV et puis Darling Love Vitesse TV bo s'abonner Yves Dorio na pas baxeli bino lisusu Congo Central TV bo s'abonner et on sala bien bye bye on se retrouve na numéro koya ciao bana Congo bana poto bolanda Elengi na biso TV avec Jericho Betox Elengi na biso TV Elengi na biso TV avec Jericho Betox y a pas na dire pour ça que n'oubliez pas que Elengi na biso TV Jericho Betox tia minene